na komba tata mwana pe Molimo Santo mama Lingomba ya Ngolo ata tozobeya ndenge mokili kolakisa biso ete bapapa na biso bazalaki banzambe na kati ya bato mama soki otani lelo na bainformation bokomona ete mokili ndenge tozali kokendele eloko moko etikali kose déclencher mama ndenge papa Simo Kimba okela nalobaka biso tokoloba lisusu eloko te bato mokili nde balobola biso tobongisa maboko na biso pe mitema na biso topesa papa Simo Kimba okianga ni mbote eyokana na nkamba à travers mama conseiller na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo presse nikota ya mama na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo le 25 mai 2025 na 1916 yo nzambe mwana okitaki oyo kovanda kati na bato yango bino boponi bobele biso oyo tozangi ntina oyo tozangi botosi liboso na bino me boponi kaka biso bozwi eloko motuya boye kopesa yango na biso nzambe na ngai topesi merci toyaki na basani ya pamba toyoki matei tika ezwa esika kati na mitema na biso tozala lokola baperoke te po peroke akorepetaka likambo oyo maître na ye alobi nayebeli na ye yango ntina te yango na nzambe na ngai bino bolobi tosala moto na lolenge na bino ya solo bosali moto na lolenge na bino bato yango nde biso moto azali nzambe kasi tomiyebi na biso te bolimbisa biso ntango ekoki lelo ezali mokolo monene oyo topesanaki rendez-vous du donner du recevoir ya mosala monene ekoka kosalema mpona kotonga Yerusalemu yango biso bana no toye koluka mpe mapamboli bopambola moko moko kati na biso bolongola biso bonzoto botiela biso molimo po ete totambusa lingomba na bino na solo na hypocrisie te bozala na biso ti tokosilisa programme na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo tokosengelaka monso amen na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo Noele Noele esengo te nzambe abotami kati na mitema na biso toyambeli ye ndenge nini toyoki matei batata na bamama et depuis 0 heure tobandaki kosenga mabondeli ya ndenge na ndenge mutu nyonso esika oyo azalaki concentré na mabondeli na ye po akoka kolela po ete bayebisa biso mokolo ya badate na biso ya lingomba nde mokolo wana tosengaka baporte likolo bafenetre ezali polele nzambe azali koyoka biso
mwana ntango kobotamaka na famille baparent bakose préparaka matériellement, bakobongisela ye chambre, bakosombela ye layette, bapréparé yango, surtout soki azali mwana liboso, azala ya mibale ezalaka toujours lokola kobota ya liboso. To se préparaka biso banso, tata na mama, tata za kolengela mama, akotuna eloko oyo sombi chambre mwana obongisi, bongo biso nzambe abotani kati na mitema na biso. Kolo Yesu aterrir ndenge nini kati na biso, moko moko kati na biso ayebi ndenge nini amibongisaki spirituellement. Pamba te lingumba oyo eza ya molimo, batata na ngai na bamama na ngai, tokwesa kondima na biso te. Towuti nde mosika mpo likambo yango ekoma ndenge yango ezali lelo, ndenge tokoyembaka banzembo na biso, toyebi ete banzembo na biso ekoyalaka inspiré. Tokwesa kondima na biso te. Tozali kotraverse zone de turbulence. Nga nalingaka na ngai kaka exemple ya avion. Na bandi chaque fois nazwaka maloba na ngai nalobelaka yango. Ya Covid tellement on a vécu de mauvais souvenirs, nalingaka mpenza kozonga kuna te. Namonaka soki na bandi olobela yango mingi ondire nayebi ke se ezonga na ndenge na yango, me Nzambe abongiselaki biso mpo azali Nzambe ya mawa. Nalingaka na ngai exemple ya avion ya turbulence. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Batata na ba maman. Kama histoire ya muke. Batu bazali na kati ya avion. Avion est décollé. Tango atteindre altitude na ye. Azali kokende, tout s'est passé très bien. Pour biso banso to yali awa, bazali peut-être baya na bateau, oui, peut-être. Mais la plupart to y en avion. Avion zali kokende. Pardon. Avion zali kokende. Mbala moko turbulence ya makasi ebandi. Nayebisaka bino sekomelanga une seule fois ya makasi ya ndenge wana, mais ça date. Turbulence ya makasi, batu nyonso na avion panique, bazali koganga, bamosusu basali malaise. Na bango moko bapersonnel navigant kobanga ezalaki na bango makasi. Tata moko esika ya vandaki, il y avait un adolescent à ses côtés. Mwana wana banda kangaki maboko, akokaki kosala entre 13 et 15 ans. Batu nyonso à bord panique. Même le papa qui était à côté de l'enfant. Yepe panique donc azoyeba te kuta sala nini. Mais ce qui a tali mwana wana pembeni, mwana wana aucune réaction négative. Donc mwana na vandi kaka kangi kaka motema. Tata wana lobi ngape na kanga motema, mwana déjà kutazo banga te bongo ngai, mais yazo kokate. Atuni mwana wana. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans l'avion? Moi, on me dit oui, je vois. Je sens aussi, il y a une turbulence. Tatarana me dit, mais comment se fait-il que tu ne réagis pas? Tu n'as pas peur? Elle me dit non, je n'ai pas peur. Parce que le commandant de bord, c'est mon père. Et il sait que je suis dans l'avion. Donc, il va tout faire pour récupérer l'appareil. Il n'y aura pas de crash. Parce que là où il est, il sait que je suis dans l'avion. Moi, j'ai confiance en mon père.
Parce qu'il y a longtemps qu'il est pilote. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Donc j'ai confiance en lui, c'est pour ça que je suis tranquille. Tata wana le bien ya solo. Azana confiance na tata na ye. Kimbangis moye. Mon père est commandant de bord, c'est lui qui pilote. Donc biso, nana za piloter biso. Est-ce que nous avons confiance en lui? Alors là, ça me fait plaisir. Moi, j'ai confiance en mon père. C'est lui qui pilote l'appareil. Donc, je n'ai pas peur. Et il y a longtemps qu'il est pilote. Je sais qu'il va récupérer l'appareil. Il n'y aura pas de crash. Confiance, il y a moi, Namouké. Il y a adolescent. Il y a banga, plateau, il y a ça peut sauter. Mais moi, j'ai confiance en mon père. Mais tu sais ce que tu peux, ça confiance. Batata na ba maman. Lingomba ya molimo utozali. Mutu na mutu aza kosalela na ndenge na ye. Bakoko na biso soki lingomba oyo ekomi lelo ndenge yango ezali bana ya nkole parce que batambolaki nzela moko e bazalaki bomoko liloba moko kopesa likanisi ntango eza kitoko bango nyonso badopte yango. Est-ce que biso tosalelaka yango? C'est vrai tolobaka oui, mais nous faisons le contraire. Na bolingo tozali te. Les trois matières oyo bapesa biso to resitaka yango tous les jours et partout on se trouve na bakilte matino, na basoirée spirituelle, bisika ya mariage, bisika nyonso tozali ezala ya matanga. Bolingo mibeko misala. Est-ce que ba matière yango vraiment tolandaka ndenge bazali kosengela biso? Nzambe alingi kosala likambo na ye. Nzambe soki ayaki kovanda epai ya yo na ngai ezali na ntina moto mwindo. Nzambe moto ya liboso asalaki ezalaki moto mwindo, Adam na Eve. Histoire ya Caïn na Abel. Nzambe atuni Caïn, où est ton frère? Tala orgueil ya moto. Suis-je le gardien de mon frère? Ou bien peut-être, je ne sais pas, mais suis-je le gardien? Ba tata na ba maman. Tolingi ko sala na mabe. Tika na sala ndeko na ngai mabe pour ngana récupérer. Mais Nzambe lo bien. Titre munene na likolo ezali nini? Mondi mitala kaka ya yo. Tomuti musika bakoko bamoni pasi. Sacrifice. Ezala ye kolo Yesu. Oyo ya liboso ayaki. Ndenge bayebisi biso na papa représentant ye papesa ye maloba. Mama te yaki biso. Batata na nga na bamama na ngai. Bipai tozali kokende makambo ezali kozola biso. Tolinga te tokoma na esiko ya Zakari 8:23. Bakanga biso na bilamba. Natango na koyeba nzela ya nkamba te obosani yango. Oyo nzela ya Congo Central yo bandi kokatisa soki nzela nini obandi kota Gombe kende soki kota Kinsuka okende koluka nkamba. Mokolano kobosana yango balobi na biso totambola malamu. Lelo kolo Yesu abotami kati na mitema na biso. Baloyeti ya ndenge nini tobongiselaki ye. E chambre na ye ezali ndenge nini. Chambre ye aye koatterrir mitema na biso. Est-ce que tosukolaki yango? Nandeko na yo oyo bozalaki olobana te bokomi kolobana. Noele bana ya tata molimo santo ye. Bana ya mapambo yoye.
baponi yo na ngai po totonga babeli ya sika yango tozali kotonga oyo ezali kosangisa mikolo nyonso ya mokili tobengami na kombo moko croyant kimbangiste qui vient de nos Kimbangu. Nous sommes des Kimbangu en miniature. Batata na ba maman. Lingombo yo. Likambo moko te loba mabongo leke kosalama te. Oyo tomoni, oyo tikali tobanga te ekosalema. Ceinture papa oyo. Aya, bezali preko na ntintiani, inge tango na moni yango na yebi te. Aya. Ceinture papa oyo. Nzamba kokosaka te. Na 1960 papa mfuma longo jangenda kuntima. Ayebisi na faki mokolo mosusu tokokende na poto. Eske bandimaki yango? Tokokende na poto. C'était en 1960. Mais bayaki poto pour la première fois. C'était quand? En quelle année? En 78. Combien d'années après? Pardon? 18 ans après, hein? C'est beaucoup, hein? En 1960. En 1978. Tant que faki na poto, veut dire na mona qu'on dirait na koti likolo. Tellement même moi je n'y croyais pas. Faki penza, faki pas de but. Bongo ba musicien mingi ba évangéliser la papa. La plupart ba yeko kima. Tango ba yoki ba kombo ba niko soma ba musicien ba ya poto ba sali nini? Kimbangismo ye. No waza kotonga barge na ye. Bande koboya. Tika na nuko. Batikala kite. Na 1978 faki aye na poto tango na moni bango batombi wana la 244 passagers baye na poto na Bruxelles babeti to défilé. Je ne croyais pas mes yeux dans le but, je rêve. Yamwana batata na ba maman, torata makambe belé. Oyo bakimaki bayakate. Parce que c'est trop facile. Et ça la kane récompense. Yamwana la bina biso na papa déjà walobi sacrifice. Il faut que ça la sacrifice. To ça la sacrifice na makambo mosusu. Oya bunjeto ebongo ya molimo nzambe oya sali azwi souffle de vie oya pesi biso lelo tala ndenge totondi sisali oyo apesi biso souffle de vie ngai mwini na simbi mikro naza koloba mosusu alalaki alamuki te me biso toza banani toleki bango na eloko nini nowele toleki bango na eloko te. Faki ayaki na 1978. Et pour la deuxième fois, yaki Soukan. Non, na 81, s'il vous plaît. Baye lisusu tolobia nzambe na ngai. Ezali sengo batata na bamama lingombo tozali nango. Il y a molimo. Mais Nzambe le dit que nous soyons parfaits. Mais quelque part on nous dit la perfection n'est pas de ce monde. Papa Soro le dit, il ne faut jamais dire ça. Quand on veut, on peut. Donc batata na ba mama na koloba mingi te parce que balekisi ba lobi to yoki matei lelo mokolo munene tozala na esengo
ntinsani tosala ntinsani académique soki todefile te ndenge tobetaka mabakuba mosusu po mingi toyelaka na biso defile na miziki bo eza nango normal parce que faki asalaka likambo moko spirituellement tomonaka yango te asalaka makambo minene yango batiela biso faki eza na ntina papa sapesa explication soki todefile te ou bien todefile kaka moke efoti ya nani ntango nawutaki na ndako soki nabongisaki 500 ntango animateur akosalisa ntinsani abengi biso oye na 500 mbala moko opesi surtout lelo eza mokolo ya batu lelo mwana nzambe abotami tozali na esengo biso nyonso oyo le 25 décembre toi totia baguirlande totia babiloko ebele todekore me ya biso todekore ye na motema eza boye te me todekore na mitema na biso na bolingo mibeko misala ya solo mibeko ezalaka pasi na bainterdit nyonso tozali na yango ce n'est pas facile d'être croyant kimbaniste. Comme le disait papa, il faut avoir une vocation. Mais si on se retrouve là tous parce que nous avons cette vocation-là, nous avons été choisis. Yangwana batatana ba maman. To bungise loko ya motuya ti tozana ngo ba longola ngo lisusu pa ina biso. Biso tozali 4e génération. Yangonde ya suka. Yangwana batatana ngana ba maman na ngai to koloba mingi te. Lelo mukolo munene kolo Yesu aye. Tata kimbamba sa yakala. Bamvoila baye ba souffrir to yebi histoire maman mouilo n'en parlons pas. Ndeni na dobaka. Papa si mo fait des sacrifices, na évite ce qui n'a pas kokoka yamu. Eza pasi. Mais on n'a pas le choix. Faut que ça là. Ndenge nzambe zali ko senga. Yango wana batatara ba maman. Ba sacrifice to sala kaya bonzo to ndenge na lobby. To za ebela to somba bandako. Eza boyote Yoka ba réponse. Nzoka 3 kara bo somba ndako. Nakosi bakondi mate ko bazo banga. Me ye moko kolo makambu, ye mutayebi bino. Munga pe na yebi mais toko le baté. Mais espérons que le nous sale ko sale ma to sepela. Papa déjà nous le to sala combien? Combien? Ah! Le ba po ba yoka bango moko ponga ski na lobi. Fakioye. 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 Toujours en avant coude. Toko que ça 60 000 euros, toko que ça note. Ah, maman, tu repères ça au solité, maman, la musicien de la télévision, maman. Ah, mais ça m'a solité, pardon. Tu repères mon salam, maman. Merci beaucoup, papa. Fakioye. C'est qui la papa? Papa, on dit 60 millions na yebi bandakal. En tout cas, ce que vous dites, ce qui 60 et bimi, papa me trichete, pardon. Na chiffre vous trichete. Ngaya ta makolango c'est comme ce qui ndenge na kokende na makoloti na péage. Dirigeant oye. Ça na confiance na Faki. Ndenge ni besoin de confiance pe. Koreki oye. Fakia kolonga ta kolonga te. Ah merci. Ba maman oye. Fakia kolonga ta kolonga te. Fliki wo e fliki azate. Ah paki oye. Fakia kolonga ta kolonga te. Ah, je peux te dire.
Faki akolonga to akolonga te? Akolonga Nzambe la naye. Pied gauche. Faki akolonga to akolonga te? Aïe 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 aïe. Ah la 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 la. Ah mwana Nzambe abotami. Mwana Nzambe lelo abotami tozala na esengo. Tozala na esengo. Tata Molimo Santo abotami biso kolo Yesu. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Nzambe baye kotia bokonzi na bango kati na mokili. Tondimaka yango ntango yango ntango ekokotisama. Biso moko tokondima yango te. Parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Mais tolembisa lisusu kondima na biso. Dirigeant tika kimia epesama na kosukisa maloba na wana. Lelo mokola fete eza bote kado nini tokopesa na Nzambe na biso. Balobi totonga Yerusalemi. Ayaya Babele sikoyo tozali kotonga. Totala bipai tozali kokende batata na bamama. Maye maso lobama ekokokisama. Tobanga nde tosala mabe. Totambola na solo.
na ye toyokisa ye soni te toyokani tosala mosala papa asengi atindi mutu tolakisa ete tozali bana ya botosi tozala bana na botosi mpo misala ça fait partie ya trilogie batikela biso bolingo mibeko mpe misala lokola bolingo ezalaka na biso pasi mpo wana mpenza namonaka ya c'est la matière la plus difficile dans notre église bolingo mais batie yango na premier plan mpo yango ezali socle na biso lustro ndenge batie yango soki socle ezali te kosimba te biso ezali base na biso bolingo ntango oza na bolingo nzambe ayaki na se toyebi nzembo yango te na bolingo nzambe ayaki ose na bolingo na bolingo en tout cas, Faki, vous savez que je suis l'épouse des musiciens, vous le savez. Ah, vous le savez. Ah, merci beaucoup. Ce qui doit être Singasoni. Dans la moyenne de la Bénédiction, on peut les avoir. Aïe, aïe, aïe. Il y a un film, Faki, oh, ma pays, ton bon, ma péto, salela. Pote mokolo ya suka toswa ya kubikisa mwana Kongo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. biso nyonso tu tolandi mama apesi biso na mokolo ya lelo